ba sepeli kozwayo na commune ya Kinshasa et pourtant ba commune ezali belé au salaki nanu nini pe loko nini ba s'intéressaki sur 24 communes oyo ba yoko ponaka commune ya Kinshasa. Merci de comprendre tuna wana. Je pense c'est donc à l'époque na weko mondi na kati ya réforme à la police normalement ça qui sur décision hiérarchie oyo salaki ki ba cibler commune na ngai et commissariat na ngai ça la comme commissariat moko pilote na cadre ya réforme et surtout la police à proximité. Yebisa biso différence ya police à proximité na police misusu o to monaka ba policier bazali bebi ki eza police routière, police scientifique, police anti-drogue, police criminelle, police territoriale, police ya babirode bino na police à proximité différence na ngoni nezali. Bon, d'une manière générale na ngoni baké police à proximité ezali police mususu te. Sauf que donc en fait ezali kaka na kati ya police nationale congolaise. Mais na cadre de la réforme de la police na base Yolanda qui mokonzi mboka les cas qui m'ont mikolebele cela qui moi discours na ya lobai que non vraiment esengeli a meka pour moderniser la police donc tous la police moko où ezali un peu modernisé ce que OK mbala mususu pas ba paya prenons par exemple na France beaucoup de police à proximité ezala qui pe ezali ce qui est OK pe na ba mboka lokwa ba Belgique OK na d'autres na Europe en général sur le pays où bazali na cadre na carte union européenne donc police de proximité ezali raison pour laquelle on a qui mon président biso ya mboka a soit qui décision ya koloba que non et c'est qu'elle réforme ça la carte la police pour que biso pe to ka kozana ko la police ezali ya baninga mais na logique na koloba que non ezali ka la police moko ou ezali la police nationale congolaise mais sauf que tout ça la concept où est bien mis à police à proximité donc ils ont la doctrine où il y a sika où ils ont changé moi le lingue police c'est sénégalais qu'on tambour la vis-à-vis à population naïe. OK ndeko colonel bato belé bazali kotuna bazali sous cause la confiance et à la policité mais est-ce que na lo lingue oyo lobi à police à proximité bato bakoyeba moto aza police à proximité ndenge nini elembo nini elakisaki aza moto ya police à proximité mpe ndenge nini moto akoki kozwa confiance ya kopesa bino en tant que police à proximité. Merci de co-journaliste na bazi ndenge na uta ekoloba omoni police ya proximité ndenge na lobi eza police mosusu te mais ezali kaka na kati ya police nationale mais sauf que ezali concept ya sika na kati ya police ya proximité na concept wana premièrement tozwa ki formation kolakisa ma formation na baike baya oyo bapesaki biso formation na kati ya union européenne donc eza na bamodile il faut que baforme yo okota na kati ya déontologie ya police ya proximité oyo ezali police moko modernisé oyo eza kosenga partenariat ezala makasi entre population na police na ye oyo ke ndenge ezali soki police akutani na problème na population il faut quand même moi résolution des problèmes bayeba comment résoudre les problèmes parce que mon dit police n'est que zali wana normalement zali police ya peuple c'est pas pour rien au monde na basiloga na biso tant que police du peuple et puis policier du peuple au service du peuple je suis un monsieur ou une dame au service du peuple donc cela veut dire que non police et kambami na maboko ya population sans population police esengeli kozala te alors biso tozali lokola kolandisa na constitution mboka ipesi biso mission ya kobatela bato na biloko na bango mais na koya kobakisa sous na concept ya police à proximité et sali lokola et donc il y a la sous collaboration ezala vraiment ya moi makasi donc collaboration moko étroite entre police na population na ye et pour preuve vous allez voir na kati ya concept ya police à proximité ou par exemple toujours bien ba CLS les conseil local ya sécurité na kati ya conseil local ya sécurité komona munelemo kazali wana état qui autorité politique administrative tangai commandant ya commissariat nazali wana okuta société civile yazali wana où ça peut permettre pour que tout le combattre pour résoudre des problèmes de la biso ya population la biso mais ya commune la biso donc c'est un peu ça on dit que la dans sous la population et moi ce que je peux dire pour la disama na concept ya sika
oyo mokonzi ya mboka asengaki vraiment esalama pour que lokwa mokonzi ya mboka aza na confiance ya population na ye pour que permettre lisusu population azongisa confiance makasi liboso ya polisi na ye ndenge ezalaka te ke polisi yango population amoni polisi akose sentir aza na sécurité mais le contraire soki amoni polisi na ye aza na esengo amona vraiment ke oui polisi wana ayaki mpona kobatela ye ndenge mibeko ya constitution epesaki mission ya polisi ezali sécuriser les personnes et leurs biens donc kobatela bato y compris na babiloko na bango. Mon colonel lelo soki mokonzi ya mboka alingi kotuna yo motuna en tant que concept ya police à proximité okolinga susu kobanda na commune nini mpo opesa bango idéologie bakoma lokola lolenge bino botravailler na commune ya Kinshasa? Bon, prenons par exemple na kati ya ville province ya Kinshasa toza na 24 communes, hormis peut-être 24 communes, biso toza na ba commissariat oyo ezali pas prenons par exemple à Kingabwa à Limité par exemple vous allez voir il y a un commissariat où ils ont la commune à Limité, il y a aussi un commissariat dans Katia Kingabwa tandis que Kingabwa ils ont se faire partir dans Katia commune à Limité donc toza na ba commissariat ezali moi ebele mais na yangai état que nazali premier bénéficiaire ya formation à police et proximité eloko nakoki kosenga ata mosusu na hiérarchie na ngai de façon ke baluka façon baétendre yango donc mpona kwena ville mobimba ya Kinshasa et pourquoi pas aussi mpona république mobimba bien qu'il y a des échantillons oyo ezalaki ciblé na bakelques communes lokwa na baprovince plutôt tel que na bakongo il y avait na commune ya Nzanza il y a aussi police à proximité Kananga par exemple na Ituri donc tout ça ils ont échantillons tel que ici dans la ville province à Kinshasa il y a la commune maire ya Kinshasa on a ça pour kamba yango nde omoni soit qui change wana mais pour ngai on a dit ça na concept wana et ça ko senga vraiment ba meka ko élargir yango donc ba étendre yango na ba commissariat nyonso ba meka ko kota na concept wana pour que ba yé ba ko servir peuple na biso na ndenge ya malamu. Alors, bénéfice ni bozana ngona police à proximité. Oui, la police à proximité à quelque sorte, je peux dire, dans la fierté à Koloba qui bénéficie à nos formations. Toujours à monter les pélés. Oui, à la photo, on a tous les formateurs, format qui biso, il y a des expatriés. La qui biso l'olenge vraiment policier singe pour collaborer dans la population et puis autant la loi va direct de la commissariat où ils ont senga qui premièrement police on a vraiment pour répondre donc à ça redevable de la population donc à ça pour traiter population na ndenge ya respect à droits humains il y a pour éviter peut-être ba bavir ezala et donc il y a pour yeba pour résoudre des problèmes à population pour veiller ces populations et entre temps partenariat ça makasi il y a même pas auto-dénonciation monsieur ça la makasi autre le la police et j'allais les cambouya quand on dit par exemple la sécurité ce n'est pas une affaire seulement la police il y a même il y a les population de notre makabisho par exemple police nous sommes en amont mais en réalité population la mission c'est en aval pour que permettre que non tout meka kokamba ça la mission malade donc dans le temps la ndenge ya concept ya proximité moi premièrement dans ça na esengo mingi état que na joie formation na kati ya police à proximité y compris ba tout pour ngana za kokamba bango et pour kolandisa ndenge toza ko gérer même 112 vous sentez vraiment tout ça le même respect où il y a des déontologie autour de la police à proximité. Mokondi tolingi to silisa même mutuna oyeli biso na moto est-ce que yo en tant que colonel ozana contact na population na yo pe est-ce que population ya commune na yo balingaka yo na ndenge yo yokaka o msusu kitaka sur le terrain kotala akei na vis-à-vis pa na bango ndenge zaka mutu so azoleka na commune ya basepelaka nete bazolinga lo. Merci de na banzi mutuna wana na koki ko limbolela yo yango mais ngai kozala malamu soki yo moko kendaki vers population eta koza journaliste omeka koyoka pe ya vie ya population ya ngai bameka kotalisa o lolenge nini ngai na collaborer na bango mais bref nous sommes redevables devant la population donc police asengeli donc d'une manière générale police esengela collaborer na peuple na ngai eta ke commandant na za esengo mingi na population na ngai pour preuve soko ke libanda komona ba numéro na ngai ya commandant eza na télé na eza affiché na ba mire na biso o eza ko senga na mutu nyonso quel que soit rang social na ye nous sommes là pour la population ba kozina biso za linde peuple ndia sa mo kozina biso tozali redevable liboso na ye pour peuple ndia pour ni biso to salisa ye to sécuriser ye
alors esengeli tous en partenariat ezali te lokola ngai nazali colonel nakomi lokola ngai nde mokonzi ya peuple non peuple nde azali mokonzi na ngai alors esengeli toyeba kozala na respect vis-à-vis ya peuple na biso vraiment naza na esengo mingi parce ngai na population na ngai toza vraiment na collaboration ya malamu pour bref à tout moment s'il y a des problèmes mbala mosusu tozwaka bainformation mosusu à travers population na biso pour soki tozalaki na collaboration te mbala mosusu mpe bamakambo mosusu ekoki koéchappe biso. Donc bref, je peux dire que non, collaboration ezali malamu entre ngai na population. Moni kozala na collaboration, cela ne dit pas que non. On est là peut-être favoriser par exemple une personne ou azali ko troubler l'ordre public ou soit azali ko ou azali ko tia des ordres de la carte de la société. Nous la police, on est là pour les protéger. Non. Quel que soit comment, quand cela ne tient, on ne peut pas laisser comme ça. La force reste à la loi. Mais il faut être courtois. Yango tolobaka mutu ya bibi si tokotraiter na lolenge bele ya mibeko mais néanmoins il faut courtoisie ça na police à proximité ezali te pour na torturer kobanda kosala boye non on est là seulement pour chercher à résoudre des problèmes s'il y a peut-être mutu tomoni aza se comporter mabe ou soit mutu a commettre ma fait infractionnel quand on dit que l'action publique appartient à l'État si l'infraction est consommée automatiquement on tient dans qui des droits OPJ PAT et puis atindi. Mais, entre autres, on a vraiment donc une bonne collaboration. On a ma population pour se conformer dans dengue sengeli bazala bien la carte de la société. Ok, mon colonel, tout le monde na carte ya birono bakoma commandant Korekine juriste. Est-ce que ça va titre mo ka za honorifique te bozala nango? Est-ce que yo tangi penda kelasi wana otangi par correspondance to otangi penda kelasi ya solo bimi juriste? Bon, bien que c'est ma vie privée, mais vu que je suis commandant, je me sous la privée, je suis là pour l'intérêt de la population. Donc, être un commandant comme moi, je suis trop fier étant qu'un juriste. Moi, je suis licencié en droit, étant qu'un pénaliste. Donc, tu vois, quand même, on dit que tout commandant, c'est un OPJ. Mais oui, bien sûr. Mais, au-delà, parce que je suis un juriste, étant qu'un licencié en droit, et tant qu'un OPJ, étant qu'un auxiliaire, il y a des procédures négociées. Donc bref, je suis commandant et tant que je suis juriste. Motuna oto tuni nyoso soki tozangisi motuna eloko nyo kolinga kobakisa pona koloba epai bandeko bazali kotala te parce que oyo ezali kotama mokili mobimba po ba o nanu bakoti la police te baye bandenga kokota to soki moto akosepela na police te na ndenge yo koloba po ayoka pe guna ona ndenge kopusa na pene na pene. Ouais, merci vraiment de konangai peut-être ya kobakisa zaka kino. Premièrement, merci mingi na ndenge ozwi likanisi ya koya koserpare nga na bureau vraiment ese que naza quand même na moi minimum en considération état que je suis commandant et puis ensuite je peux dire que non naza kosenga na population na ngai bameka korenouveler confiance na bango vis-à-vis ya police na bango biso police tozali wana ndenge nauti koloba nous sommes redevables devant notre population donc mission ezali ya kobatela population y compris biloko na bango. Donc, tu vas sa confiance des aides, ceux qui ont une police à éviter, non. Il faut baser la temps où nous s'attacher. Puis, par exemple, nous avons 112 ans. Au moins 112 ans d'expérimentation, ils permettent la bateau de façon qui va y avoir, au cas d'urgence, c'est pas bien s'il y a des interventions. Mais il y a des fois, nous avons inquiété. Il y a comme on a qui m'a dit, comme je pour s'attirer, réseau à 112, n'a pas appel mot inutile. Comment donc je m'explique? Tantôt, nous avons tenté d'aller à quoi y est. Pendant qu'il y a même des bateaux qui sont pour que la police intervenir, mais on a des distractions. Donc il y a un moment de moi modération, de façon que moi respect mais pour la population, vraiment c'est pas ça la mission confiance où les alliés police na bango, de ton la police, où ils ont donc la police il y a peuple, tous dans service il y a peuple, donc tous les redevable, tout ce qui est pour ça la pour satisfaire peuple na mission. De façon que le peuple se sentir dans la sécurité. Et puis, nous avons dit que la sécurité, la police, même la population, elle peut contribuer par par exemple, les civils qui bateau ya mabé, mal intentionné, tout ça, il faut que la population dénonce. Raison pour laquelle le monde tient un numéro à téléphone. À tout moment, nous avons un commandant. Donc, le bureau a accès à tout moment, il y a un commandant pour que sur la sécurité, pour que Kimia ait ça. Vraiment, je suis trop fier. Et même dans les écoles, par exemple, si 4 ans, je suis les policiers vont se comporter bien. Le belé na concept na bisoté. Et c'est qu'il y a pour dénoncer. Pour que tout le monde soit conscient de tout ce qui est là. Donc, bref, vraiment, la population a encore
vraiment bazala confiance ya police na bango biso na bango singe tozala partenariat ndenge tolobaka lokola ebale na mbisi lolenge moko biso peuple police tozali na population na biso e yango mpe toza kosengaki ezala mpe kaka ndenge wana.